Bon, de toutes les façons, si on a koufi mambo comme bima, c'est que na simana on peut tirer ba problème. Pour exemple, na mutu musupa koufi pe bemene eleki na ngope bon problème monter eleki hein. Neti mutu lokwa ya koko. A koufi yo moni ba problème ni eleki ke. O ya pe na marambo ya koko. Ya koko azaki boy, ya koko azaki boy. O moni ata na liste monter ba osana konta mutu ya koko. Donc biso ni sonde to zabo to za neti ngajo na okufa. Mais na bitenge na okufa siko po bato bazela liwa na nga lelo te. Na okufa na nga siko te na zalia. Azaki na libala na ye. Siko ndenge siko tangu bato bazoya ba olobake Teresia bazana ba preuve que Teresia nde mutu abomi suzi. Moni avate lo balikambo photo tourna la langue na biso 7 fois. Ba prophète bazo pesa ba prophétie lokuta oyo nde bazo ko créer ba problème. Ce place musu ba bengana ke jouer na boate po na luka mbongo eza musala. Siko komisa mutu comme artiste na yo au moment où yo za na groupe T ndeza mabe. Ozomona bolingo tokolo ba oui tozala bolingo te mais ezaka tout le monde te. Et à tout le monde tende bazala bolingo te batu musu bana bolingo neti sila bisalo wana bolingo makasi yindo mona kazoka bandeko na chaque fois sa bango. Batu bazala bolingo bazebele. Isaac News et Télévision, l'homme simple, José Young, Parkinson Mabian, ni l'image. Il y a un temps pour toutes les choses dans ce monde. Sosolam, yeah, Sosolam, Salut chers fidèles internautes, bonjour, bonsoir, ça dépend à Herbozolanda. Émission na biso na Katia E-News TV. Merci pour la confiance, pour la fidélité, bozo continuer copier sa biso toujours. Kande na loba, so naza na ngwende nanga grâce à vous naza o nazali, ba maman nanga ya sir na souhaité bino ba bonne fête de la femme et sika tout bozali vraiment ba bonne fête na bino bo fêter vraiment kitoko. Journal lelo sengi ka boy. Veut dire vraiment lelo na invité du jour to latika ba maputa. Toujours représenter toujours ba maman bo s'abonner na chaîne oh, en tout cas bo aimer et puis bo partager ba vidéo na biso ndeko ça biso vraiment bien hein lelo vraiment tozana madame Poutine likolo na ngo mama Sibolo maman Sibolo et le ngone yende to ko beta masolo vraiment et belé oyo s'est passé kaka na monde donc ande boye bi ndenge kitare matara vraiment to lobela ngona Miss Lolo madame Poutine maya mukamba mama Talisa chaîne. Tozana est vraiment awa na pisimba moko micro et pas Miss Lolo. Bonjour Miss. Bonjour Julia Mandala. Bonjour Balandi Nyonso. Il y a Isaki News Télévision E-News. Bonjour Naïme le boss José Young l'homme simple motomoro bien. Bonjour na GB babi toza toujours en panne. Lelo vraiment to bois kami. Bonjour na ba maman Nyonso, il y a monde entier. Bonne fête, il y a mois de la femme. Bonne fête na biso lelo le 8 mars à Onde Makambu. Et puis lelo ezaki jour oyo visa pas moi à Koufaki. Donc lelo lisusu ezave mortuaire. Il y a ndeko na biso Suzy Bantu auto kenutika lobby na dernière demeure na ye ezaka pasi. Et puis lelo lisusu eza jour oyo ba bomaka ba travailleurs au ba salaka grève pour balbané ko déclarer salaire na bango basio ba salaka grève lelo ezali sous journée na bango et puis na pesi ba tout ya monde entier ba mbote na bino na pesi ma maman chérie maman garde Kidinda na pesi bonne fête maman pasteur nanga José Kanye Babuka sa na pesi bonne fête na Aisha Coco Network. Bonne fête nangai comme la sila bisalu pomba sainte Beckham l'impératrice. Na pesi tata moi si tendresse dibinga bonne fête ya mois de la femme. Na pesi maman Elimbizi bonne fête, maman Afi Mayemba, Masalanga Aminata son père, maman Yvette Pemba, ba camarade nanga tout o bana mikili na ba baza awa na souhaite na pesi no ba bonne fête ya mois de la femme. Vraiment ba gros bisous na batutu on a lingara makasi na pesi no ba gros bisous viens nga kloko manzambi na pesi mbote belé mon vieux Enoch Lankoso mbote na yo mbote na batutu o balingara Miss Lolo na osenga ka bo s'abonner bo consommer émission et banelti souka bo partager yango bo liker bo commenter et ça la bien merci beaucoup. Merci non madame Poutine na ebi ketokenda vraiment bien na yo lelo toza le 8 mars o eza journée na biso ya ba mama
question nange eza boye pona yo mama esengela zala ndenge nini mama esengela zala rara nde tolati ba maputa boye nde zo sala fierté ya kibo mama to na ba comportement na biso. Bon, le 8 mars, c'est un jour pour aller pour tâter, hein. Et un jour, il y a réflexion. Moi, de la femme, et ça, qui bassi, moi, on a pour la émancipation de la femme. La femme doit être émancipée. Le loso total dans la société, quand les alaka amibal mbandor sala ebele, dans la société, bassi bazalara mukie. Au moins, on a que DG, Anna secrétaire, nani. ADG ana secrétaire ya moi si mais au moins si pas un poste mo connaît DG neti nini ezaki moi passi mais le lot 50 pour to comme au Kabula 50-50 malgré nan to kokisi yango te pour na parlement ba maman bazaka na moi ce qui pourcentage moi ka mokie par rapport ya mibali mais avec le temps to kende moi si ezaka li putate nde olobake eza moi de la femme il faut être instruit. Pour moi, si soka za instruit, au moins, on peut mboka mobimba, payer et osala instruit. Pour balobi, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Les lobasier belé, bazonga sima, babando taille la poche à mobali. Moi, n'y a bien, moi, ça zo sala, mobala zo sala, et go servir au bino. Pour mobala, cause en langote, moi, c'est abimisi et servir au bino. Car les acquis, ceux qui papa l'ongwe moussala, beaucoup mieux souffrir. Mais les lobasier belé, ba comprenant. Bah côté la maman bilanga neti maman Olive Lembe en tout cas à l'accepte nya bato exemple à bilanga bilangeze le moko bien au moins une culture il faut que ça la que c'est ni babenga ngo ket non ket ça va nini fui cultiver il faut que cultiver pour lobby au récolter pe et le moya bien. Les gens sont voyager, aux autres qui sont pays étrangers, aux qui sont Bénin, aux qui sont Dubaï, aux qui sont Turquie, nini. Mais comme ils sont les Bénin, ils vont voyager. Pourquoi? Parce que matara mingi avion, na lobite ke bango so baza mobulu. Momona ke moi si mususu a mati avion, akekuta na mobali musuku na avion, ba komo sa bolingo, bosani kaza femme mariée. Ozomona yango moni mibale belé balinga penya basi na bango voyager te. Mais moi s'il faut au sala pour soutenir mobali. Pour moi, ça c'est le quoi deuxième mère mobile. Babi aza aide semblable. Muto a soutenir rapé mobile. Na mayele pe ya moi si mobile pas ko sala pe marmami nene. Pour babi derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. Donc c'est ça. Vraiment Lolo, merci pour la réponse. Na ba question zanga ba réponse eza yo. Est-ce que moi si pe aza utile na société? Mais moi ça est utile trop même. Parce que moi si ndem taper sa vie, elle est une porteuse de vie. Papa we makuta yemba lelo na kanisio mingi mama pour jour anniversaire nange komi peni ba invité ba oyana bango ba olia ba omela mais yonde artisan nango zate muto apesa éducation abi mateya na yo ona zwana berceau pende na kola bo ezanga minerval mais leki mateya o ba messier na ba professeur ba pesaka ozo comprendre parce que maman ndem tazaka na éducation de base maman muta pesaka éducation de base. Les gens belé au ba perdre l'éducation et ça dit amsou ya ba mariage o ça détruit maman qui ya tiki bana musupe maman azui bana mais mobali o maman bali alingi bana wana te bana ba komi ya pa eko aya pa koko ba bersaka bana omoni bana ba okola vraiment na éducation penya ya bien te mais maman vraiment sera lobi ki asimba foyer na ye omona ka ta papa zate mais foyer wana ezakaka bien. Parce que les basi o babenga ba femme forte ba boko la bana bango moko parmi ba femme forte wana nga nazala na kati nazala na kati pona boko la bana nga moko nzamba sunga nga kama ye muke na zwaka na salibo mona pe mo eleki na salibo mona pe mo azumo ilamba olata mo minerval. Nous avons beaucoup la bana yo moko en tant que femme. Est-ce que bana pe bazara d'éducation vraiment ya bien ou ezaki non? Mutupenda atali aboa kilo pe ba flair en tout cas moi soit une femme forte aibi vraiment ko gérer banana ko gérer ndako nae non ebselo moko yo yaka awa bando so ya awa so mona bana nga ba telebi boys ba so na baba nanti bana nga ba na éducation o ngamo mama na bango na litaka pour ba joie une bonne éducation ba kendaka classe mi balé ba sisa qu'il faut ba kende université nazo bunda na oluka de tout le moyen pour bana baba ndanga université. Daniel o azaya mobali au mona ka isoka uti classe ayaka mbala moko na ba devoir nanu maman je veux faire donc au mona que moi naza na souci à apprendre quelque chose et puis so c'est Daniel il faut pas faire ça
faut pas faire ça. Oui, maman, j'écoute. Vous comprenez? Donc, maman, il faut y lutter pour la bana. À venir à bana, ils ont des parents. Les autres bana va perdre éducation directement. Ba mon maman. Na baluba, to na lobaka en général na famille de tous alabo. Soki moi na ba santé akomaka mwana ya maman. Mais so moi na balinde ya papa, mon papa sengi ba deta ba nini biloko belebele. Maya Lolo, on a vraiment à féliciter. Na côté, on a vraiment, on a boakeli, on a ba flair. Les loto beta masolo ya Suzy Bantu malgré barokunda lobi leza veille mortuelle na ye to mais un peu ko soit non masolo parce que matanga na e créé un peu ba mes attentes trop ezala nango e bimi so na poisa makasi. Pourquoi ka so mutu akufi ba makambo e bimare belebele surtout na ngamba ba comédie to mona lelo comédien moko akufi. Mutu entela bomaki bazaki na rando na mutu bemetango azaki envie to banda ko kamakama etango rokufa nde et comme obima bima eza dur à quoi. Bon, de toutes les façons so mutu akufi mambo comme obima c'est que na sima na opotika ba problème. Par exemple na mutu musupa akufi pe bemene eleki na ngope bon problème monte eleki neti mutu lokwa ya koko akufi yo moni ba problème nye eleki ke o ya pe na makambo ya koko azaki boy omoni ata na liste monte ba osana konta mutu ya koko. Donc biso ni sonde to zabo to za neti ngajo na okufa mais na biteke na okufa siko po bato bazela liwa na lelo te na okufa na nga siko te na zalia mais jour nzamba lo bakena ozwa o am soupe na ozala lever na ozela venir Jésus Christ na za enlever. Maintenant pour ça exemple jour o ke nzamba lo bakena a décider na ozwa mwana nga miss lolo yeba ke na sima ngo ba missionnaire te botama ba prome et ozala ka ba no bimisela nga ba prome azaki boy oui dans la société tant bon dans la société ba prome zangate omoni na vie na vie normale bo muta ko hôtel misanga ta ibisanga mama li pour que tonganga ngana mona batu ba tonga Diana na hôpital mais ba artiste comédie ba tonga donc c'est na liwa pe ya Diana kombo ya Gabi pe bimaki ke no ya Gabi nde mutale ki se toye lisuna oyo ya Suzy Bantu mama Teresa lisusu bazo citer ke no a ye mutasala ki apesa ki ema ya sala ki wekenda ki zongaki abimindo ki lelo supposons soki ezaki mama Teresa nda kufi est-ce que bangeba kanga Suzy Bantu pe ndo kinde ba kanga mama Teresa na oye biso boya Julia omoni ko kanga mtundo ki zara facile mais ko prouver que muto azandoki ndeko ma difficile ozomona bolobi ke Teresa pesa ke mai mais Suzy ba ni maladie depuis 1990 Teresa mtaya ko pesa maladie ana azaki na problème ya ba poumon azaki na problème ya maladie ya donc ina lo ba maladie o izaka compliqué ba be azaki arobe la asthme azaki pele mta ya ba maladie ka ba poumon ba kia wana ba nini. Président Lomba lobi Suzy Bantu abani maladie depuis 1990. Parce que yebisanga Teresa na 1990 na bayebana na Suzy. Bayebana na Suzy te wana Teresa yemso azaki na libala na ye. Teresa azaki na libala na ye. Siko ndenge siko tangu batu bazoya ba oloba ke Teresa bazana ba preuve que Teresa ne mutu abomi Suzy. Moni avato lo balikambo photo tourna ka langue na biso 7 fois. Ba prophète yo bazo pesa ba prophétie lokuta oyo nde bazo ko créer ba problème tant yo pesi prophétie kangi mutu ndoki mais si c'est sorcellerie ngo yeba kanga adailunga franchement ozui adailunga kangi ndoki siko so adailunga lobi ala ndela mama na porter mama na plainte mama na zana ba preuve o laksa ke comme si asaki pe droit de réponse adailunga a répondre ki mama prophétise ngako tu pona nga fallait pas répondre il fallait tika ibongo eza yo tika mutasalir yo ngata babenga ndoki bo babenga nga bandoki na commentaire mutu pa ya lobi miss lolo ndoki mamu kolo koko nde otala nga bona koza koko jamais même pas na sande la bakoko na nga po mwana nga boti avant pesi nga bakoko mais nga moko nde na zabo na zande ndoki te na koko te est-ce que fona yo se justifier mutu ayebi mitema bato babi celui qui sonde le cœur et les reins c'est Jésus-Christ yene mutayebi mitema na biso mutako benga nga ndoki menala nga ndoki te. Vous comprenez? Baloba mabeda o me ba kuto na ngote ya.
Fallait pas aller à se justifier, ça a droit de réponse. Fallait que maman. C'est que bien été parce que réputation va sombater à lolo de nous, to kendeka bien. Si la maman na oya ka loba ke si la amoni emisu na kati rouge tout noir, si la ba meka banina bimisa ka ke si la andoki. Yo mona si la répondant. On répond un imbécile par un grand silence de mort. Prophétie babito méprisant on te beto examinant na Bible. Tant yo pesa mutu prophétie. Olobi ke mutu boazo linga lia mutu. Oh. Obi nini o seme maman la trouble. Mais on t'a prophétisé qui pour naïe sous Ibantu qui pasteur Japon Mayata je crois. Pasteur Japon Mayata a prophétisé pour la maman sous Ibantu te. A prophétisé pour na artiste to tsika misala mabe to zong to ya panzambe to lela mawanzambe. Mais pour na souzi ba to muta prophétiser que ça prophète mo bo mitaloba ki amona entre bakata to souzi ba prophète ba mi balé moko misala loba ki un artiste comédien moko a kufa avant fait ya février aza moisi ayeba ni makasa na succès donc c'est ça mais ka makambo ezaka compliqué na bato ebele na ba commentaire tozo mona souzi bantu ayeba ni te souzi bantu boye na boye mais biso to yebi souzi bantu série ya ba CD n'habite conseil nyoko pesa na mama Teresia pour na matanga suzi ba nde bazolo bakeno aya te misusu aya yani na cotisation matanga te $50 ne so yazaki ke azaki na problème na suzi alinga chaté on comprend alinga chaté yana na suzi ba sola kala ba bongisa parce que ba promesse nga te place ba tumi balé bazar mais il y a toujours réparation. Ce qui solution est à la problème que les gens ont. Le quoi solution est à c'est que problème n'y a surtout basula ngoka solution. Le but que basolo la rawana. Basolo attend souci bantu azaka envie. Ezaka confirmé pas batutu que basolo la. Basolo la qui kuna pas na film ma domination basolo la qui ba vendre basolo li souci azan de kwayana ba promesse nga te merci ba bongisa yana bango. Vraiment. Vie mortuelle aux ala lelo. Oui là. Non ça la vie mortuelle. Non ça là. Au moins on est dans bailler pour nous là vraiment ba retard mais nous en avons mortuaire bon tout artiste et comédien beaucoup fait li 2 personnes mais mingi mika komba souzi bantu ya koko c'est comme si botsai kate matanga ya koko posizo ye banate au cause on a programme lolo de nous beaucoup fait li 2 personnes beaucoup fait là qui plutôt 2 personnes bino ba comédien mais souzi bantu ka kombo na ye banda ko tangama ya koko ti bakunzi e bembe na ye keka boye et yo kani vraiment te ke no bakunda ki esineza te na mutu moko na potonda benga oh Julia matanga ya koko bakunzi mais to moni vraiment bililité pourquoi ba saboter bembe ya koko bon na oyeba te hein mais batu bazalaki na veille mortuaire et puis batu bazalaki na jour ya kokunda malgré batu bazai mingi te ba comédien bazai mingi te mais batu bazai ba kendo kunda ya koko et dépend pe na ndenge batu bazula moni bana lemba ba télémisik et bemba souzi ba tiango pe biso po bango ba organiser na ndenge na bango parce que bana ya lingwala ba kipaki penja pe matanga ngone tia ya koko te bango mo bana lingwala ba télémaité parce que neti biso ngala na ngaka nzete soki ya kokauka soki nini vraiment ezara passe lelo yo est-ce que ndenge ba comédien bozanga na bolingo nande boza pe na bolingo te po belé baza bolingo bebe bana bolingo te est-ce que ça péché to est interdit comédien ya nani a jouera par exemple pas si la Bissalou a qui jouer pas Bellevue est interdit ou a jouer pas Bellevue qui jouer pas si la Bissalou ndenge neti ngane na za artiste et comédien Diane ya mutute o comprendre nazaki na banda pa kasi na kepa kasi na kepa esobe na vanda de la vandi boye na comme indépendante so neti ba bengi ngai na ke jouer na SB so place musu ba benga na ke jouer na boate pour na luka mbongo eza musala siko ko komisa mutu akoma artiste na yo au moment où yo za na groupe T ndeza mabe ozomona bolingo tokolo ba oui tozala bolingo te mais ezaka tout le monde te et à tout le monde tende bazala bolingo te batu musu bana bolingo neti si la bisalo wana bolingo makasi yindo mona kazoka bandeko na chaque fois zonga bango batu bazala bolingo bazebele en tout cas batu bazala bolingo na monde bazebele mais to vivre na monde de hypocrisie mutu musu ala so bolingo bena kati na linga raoti omoni c'est ça Leti Miss Lolope
aza mama leki ya babakoko est-ce que un jour po koki pe ko choisir nzela mosusu ki pe ko soutenir baninga pona bolingo wana nake soutenir neti banani il faut préciser lenga baze belé no ba oyipe ko un des alaka kati ah miss na problème mo boy na nini mo boy lobela nga salela nga ba analyse okoki pe ko kene te na okina ngati na batu nyonso ke si la te na osate ozanoka propriété privée si là eza makambo si la te na osala ngati na laksa de la position na nga na clair na za hypocrite te siko bato wana pe olobi wana baza propriété privée ya mutu moko te bapesa pe la position na ngambo moko boy so bayepa na bino po ane basi la position na ngambo moko boy so babengi bango bayaka te yo so laksi position ke nga na famille boy babengi yo na SB ok yo monte ko sali mabe bango ne mutu bakotsa trouble entre si la na ndeko na ye mais to ka yo pesa la position ke nga ne na zabo ngai ne na zabo na zaka awa babengi yo kika sangwa mbongo ke yo ne mutu amabe ya lolo tongi toyeba nano obeta pe tolo mingi mpona sila bisalo nga na mama leki ya sila bisalo na meme ya babakok ya lolo si lelo nde toke mokili oka nde komi na okokende bamabe boye baliwe komi na oka koya briske boye tongi nono confirmer biso eske sila bisalo na Bellevue bayokanaka vraiment te même en coulisses omonaki na action de grâce ya Bellevue apesa ici la merci atanga bakoma bandeko na ye cela veut dire que bayokanaka siko so bayokanaka po ani te mutu ya famille bota ake ko jouer na SB wala siko ezo dépendre na mutu ndenga azaleli neti ngai soki babengi nga nakende ko jouer na famille bota na okende te et puis baotikala pe kobenga nga te soki mwana yokanaka na kuna okete point ngai ndenga wana eza suma mambo asila te ekomi mamu na nga mpo nga naza dirigé par moi-même na nzambe nasala kaka o mutema na ngai etinda nga nasala so balobi na nga kende ya kojouer place no ya na nga te mpona koevite problème na ndenga mabe te babengaka o te je pense babengaka ngai te bakobenga mpe nga te nayeba kojouer te bafinga koyeba ojouer te mais olobi ojouer ngai te nga nde nalobi nayebi na nga ojouer te siko otika mpe théâtre ono poani te natika théâtre te naotourne biloko ya minata te village Kikior ekotaki déjà esalaka makambo minene na joué mwasi ya mabidi et apena kitoko village Kikior bato bapesa ngo bafélicitation deuxième épisode ekota elobi so otali na chaîne mabidi abinata omona village Kikior naza na kati wana ojouera te ça fait longtemps nayebi te expérience wana eza kaka mpo obi bato baofélicité o des gens baobwakilo déjà bafleur o baye trop nazalanga fatigué na baprière naobondela naokata prière ti 4 heures donc c'est normal makati 4 heures nalamuki 7 heures na bandi musala eza normal jouer kitoko merci beaucoup jouer kitoko mpona na moni te na jouer penya bien bato bafélicité c'est que ozongeli bulu yango nazongeli oza esi lokolo kilo te nazala fia lokolo pepele kala pepele makasi depuis kala nazala lokolo kilo te babi otika théâtre mpo banda kokoka te c'est comme si banda otia mal à l'aise miss lolo na scène vraiment boye baotia bo azozwa te nde baninga bazala mwa appel à poto miss lolo azwaka te lokolo kilo atalaka baninga bozwa ate natika na ngai yango ndo raison nango ezalaka bongo wana bana bayebisaki yo baloba bongo yoka te te nayoka te lokola nayoka te nayoki wana monoko no na confirme te na répondre yango jour na oyoka batanga kombo wana baloba bongo te yango nalobi omoni nga nde naza boye appel ou pas appel nzambe déjà ndenge ayebanga boye na leka mutu mosusu bakobengi appel à poto nzambe ayebi na ye te parceke ngai appel ana poto wana oyo bato basutukela wana nga nasutukela yango te mutu mosusu akobenga appel à poto atindela mbongo me mbongo bien te mieux vaut kuna zala nzambe adirige nga talisa nga bato nini bakoki kozala barelation na nga oyo bakoki koyede nga ke navandela kaka nakufela appel à poto non ozwaka otikaka théâtre mpo anini nasika théâtre te obanda kosala lisu te nasalaka soki otali na biso tv na Kinshasa a omona nga na joa biloko ya serum ya kamara na nga g de 6 nasalaka théâtre mais nde na mipesaka lisu makasi te mpo na mosala na ngai ya analyse neti boye soki naza na tournage eke bino deya bosi boye boye nakata bino nao te nasilisi na bino mpo nake nini tournage soki bata tournage baozela na bango nga te bachange mutu te
da babengi sio depuis makambo ngo ebandi ya banzonzi ngo ka ndenge eza ya kilelo po ya kikala wana de bapunda wana te ya kilelo eso jouer déjà et pas nani à part et pas minata ndolobi et pas ya serum hein babenga kyo lisu wapi et pas GD6 na jouer rappel na Mboyo Pudi to ça na ba film na biso ya Mboyo Pudi na jouaka na kena ba place belé yokana raté na yokana na ngate mukolo ezali na yokana kasi analyse pe na bandaka bwana ndo yokana te mais lelo nakoma yokana ndo yokana te ndo zwaka nini osala ba analyse na moni futa yo analyse kitoko analyse bien à part analyse à part théâtre oza esuna musa muso sala musique oza passe partout naza artiste complet. Donc c'est ça. La musique au salon c'est Kobina. Ba voix ba maman. O peso benanze ma pongo lo va kala wana penda. Yemba ngo penda so okoka. Na yemba nze moni ya pongo. Ya pongo lo o mona ga se pesa o yemba. Na yebaki suka seko tingama e yanga ina mobali nanga pantalon mokaba mama to balana to sukisa bilobelango ya bato likwela yanga ina chéri suka lilitama na yebaki suka seko tingama e yanga ina mobali nanga pantalon mokaba mama to balana to sukisa bilobelango ya bato likwela yanga ina chéri suka lilitama o ngai ndayao nayebi kombo ya bombanda te o ya ngai ndayao libala yango ya bombanda te ae o ngai lolo nayebi kombo ya bombanda te o ya ngai lolo libala yango ya bombanda te ae libala oyo ya mobali nanga mama na pikadala poloboko na pikongo batongo ngai mama batikala na soningo bakana ngai mama batikala likombeko po ngai ndayao nayebi kombo ya bombanda te oya ngai ndayao libala yango ya bombanda te ae. Miss Lolo, pardon, félicitations. Un qui toque en tout cas, qui est dans le monde de la musique. Pour nous, tika no analyse, tika no théâtre, qui est dans moni yo, na moni ni nezara ya musique. Et ça, on a musique Miss Lolo, merci beaucoup. Na moni vraiment la régie boss signalé biso déjà, to kita déjà des alaraka ka to comme biso vraiment na suka émission na biso na moni pe ba concert na basé belé ba confrère ba ozela obosa déjà des alaraka ka vraiment dans autre belé te quelques dédicaces lilo bana batutu balandi biso. Oui, dédicace nanga ezaka na bato balinga nga ngapela linga bango bato bazwaka ta yo tala biso ope ba commentaka ba partageaka ngapela lingi bino. Bonne fête à toutes les mamans. Merci. Merci beaucoup. On a abonné à biso tout. Bolandi biso vraiment de partout. En tout cas, bo s'abonner na Katia Inews TV. Au tomber na vidéo sur Baliboso. En tout cas, s'abonner, bo partager émission, bo aimer. Car en des alara bo sala bongo, bo sabino vraiment ma plein. Merci na bino nyon surtout. Merci na maman Vicky Sifa na Katia Dubaï. Ba bonne fête na yo la grande chérie. Bonne fête na babi Manda la bonne fête na yo na ba donc ba ninga na nganya surtout ya yolo. Na pesi bino penda ba bonne fête. Tokutani mbala sima bye.